bon eloko ememinga na plateau na bino tozalaki na papa na biso aza en vie. Il y a un moment donné à voyager quand on voyageait avant abandaki kosunga biso mais pour arriver à sunga biso fouté ayoka na raté numéro ne le karaté et là on m'a relaxé que aza en vie et là on monte que l'accès que aza en vie je me tous na bandi boy tiens mon to vanda ne lupang moko tiens c'est fora abengi ngai à chaque fois invitanga na église na bango nalingana kokende te je mtesinga bia yo nga na invita ko na église so lingo kende te lolo to kende église vuke pe nazaki pe na volonté ya kende église na bango na sukoli wana mpe to ke église kokoma to komi na église boye ba protocole bazi batenga liboso ezaki heure ya prédication tant to komi na église apôtre na bango tant na vandi apôtre to nga moninga mba moko abandi mba moko ko prophétiser pour na vie na nga tant abandi koloba bongo makambo oyo apôtre abandi koloba ezake oyo eza ko se passer et pas na ngai apôtre tant abandi koloba bongo alobi tant asisi koloba akayebisi ngai napesi yo une semaine oyo napesi yo wana omona baporte kofungwama esukaki wana pe te une semaine ntango ekoki. La première des choses kobunga eza normal moto akobunga mais kobunga yango siko na sens nini moto abimi yake aza porte disparu famille ezoluka ye famille ebunti bazomona ye te à la fin de compte bake na ndako ya nganga nganga apesaka solution te nganga apesaka esengo te nganga apesaka kimia te d'abord pour information na yo moto nyonso déjà oyo atia loko na ndako ya nganga ou bien ainvita nganga na ndako na ye asala déjà parte involontaire na monde ya ténèbre yango komona même mabota ebele ekangami lelo parce que na kati ya mabota wana il y a des parents qui ont conçu na ye et deuxièmement omitongeli pe hôtel ba hôtel maléfique hôtel wana ekodétruire yo lobi ozomona yango komona mabota ebele lelo tango balobeli kino libota wana eza na lien en famille. Lien en famille c'est-à-dire quoi? Et ça va parte banganga o bakoko bakimela o baboti bakimela ozomona etala conséquence ya bakoko baboti nyonso batusu bakimela nganga okomona kisima na kati ya famille ezina bana o babota maka meto ebeba meto etambola ezina bana o bazubotami di ezosimba te bazemi kolongwa avec beaucoup de conséquences. C'est pour préserver les fidèles internautes de bandeko nyonso bazolanda biso na kata ko ya monte. Merci na émission au bolingaka makasi émission de récupération au toujours récupérer makambo ebele oyo tozangaki koyeba oyo tobungisaki oyo peut-être ebonga biso kaka boye toyebaka te ntina mokolo lelo mais émission oyo eye kozongisa motu nyonso na nzela malamu mpona yeba korécupérer oyo aye ebongaki bandeko nyonso bazolanda biso na chaîne na biso otali chaîne oyo eza chrétien. Premièrement, ils allaient pour nous vérifier, parce que l'international sur notre monde. Ils ont toujours émission au Tolanda, na basala nzambe émission oyo basala nzambe babenga bakapé pour participer à l'émission oyo pour na pas ramener mitema ya bafidèle nyonso peut-être ba obale ba qui mettre ba oyo découragement kotaki pour bazon samona nzela malamu la pétion mbote mtozolanda na kata kwa ya monde. Merci na confiance oyo kopesa ba biso toujours to sengi na yo so ela kona bala biso écoutez l'émission oyo et ba s'abonner que pour vous aider pour cliquer dans la notification afin que la vidéo émission sur le comment et partager l'émission, commenter et vous allez malamu. Merci émission oyo toyambaka toujours votre salle nzambe pour abenga na kombo ya apôtre César azaliwana pour na ko édifier bana nzambe ko zone sa bango na nzela malamu pe ko pesa bango esengo na ba problème na ba situation oyo ekomaki papa na pesi mbote. Merci beaucoup ngape na pesi biso mbote na kombo na Yesu na profiter na pour na bokola lela fato démarrer heureux anniversaire. Merci vraiment na toujours dans ma commentaire na bango qui les avant botama ya papa nzamba zone comme vraiment les a mokolo munene mokolo oyo nzamba salaki asepelaki to mona pe mokili na ye alors esengweza penza na motema parce que c'est une grâce kobakisa une année de plus na bomo ya moto. Merci. Merci papa. Avant de démarrer l'émission d'Abisso, pour dédicacer moment on a beaucoup commencé. Entre notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants
les maîtres des temps et des circonstances pour ces moments pertinents que tu nous as accordé de nous retrouver enseignés afin de te parler de ta part. Il est écrit dans leur détresse, tu les envoyé ta parole, de la parole nous a délivré. Tu parles mieux que les fils des hommes. Parle-nous encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci papa. Ma fidèle internaute, Bazar, et c'est un morceau de lieu les sous. Tout le monde a commenté, nous avons commenté, on a toujours à la place, on a papa César, on a prédication à papa César, on a commentaire, les Aramala, et puis ça n'a pas de vision, on a essayé. Maman, la Zoluba, Aza, na Canada, Zolanda Biso, maman Marie, de Pession Modi, papa César, on a koyo, la prédication, on a koyo, on a commentaire, et à Zani Bosonayo, et à Zamukonaye, Yambotama. Papa, tu es assis na Biso, maman, la Biso, ils ont dérangé. Il y a RDC, partout à zone na 4 fois République démocratique du Congo. Et ça, Makambo, ils ont fait ça somme, ils ont fait ça au banc, na 4 fois il y a Congo na Biso. Makambo, ils ont toujours remarqué na RDC pour le monde na Bazo Bouma. Bazo Bouma, on a peut-être à voyager qui n'Angola 2 3 jours, ou bien 3 semaines, 1 mois, ou bien une année avec Oubena. Mais écoute, ce qui écoute, ça vient dans les sociétés. Ma famille n'a pas comment on a regret, pas comment on a perte, est-ce que les collaborations sont en vie ou soit ça la partie. Mais tout le monde a bon qui vous souffre dans la bande pour découvrir soit les collaborations sont en vie ou bien en vie. Mais maman elle est comme ça que après banquet souvent au moment de souffrir 2 mois ou bien 3 mois par contre pour vous soit pour vous plus fort. Problème est ça c'est à la rani. Les apports d'entrée au bâtiment au fond les pas y a kuluka. Va découvrir place de collaboration ça ou bien ils a par rapport à maïle mabé ya déjà venu à utiliser ça. D'abord, si c'est une question qui est tellement pertinente, parce que les gens qui ont ces derniers temps, vous savez, dans le ministère, dans les domaines prophétiques, nous sommes aussi des voyants. C'est pourquoi il faut que nous abonder l'ensemble, mais il y a une dimension. Il y a comme Jean Zoloba, le Seigneur, je me suis ravi en esprit au jour du Seigneur. J'ai vu. Alors, la première des choses, Kobunga, est normal. Moto Kobunga. Mais Kobunga, c'est qu'on a sens. Moto Abimiake, a porté disparu. Famille Zonoukaye. Famille Bunti Bazomona été. À la fin des comptes, Bakenanda Kwanganga. Nganga apesaka solution te. Nganga apesaka esengo te. Nganga apesaka kimia te. D'abord pour information na yo, moto nyonso déjà ola tia lokonanda Kwanganga ou bien a invita nganga nanda kunaye. Asala déjà part involontaire na monde ténèbres. Yango komona même mabote belé kangami lelo. Parce que dans Katia Mabota Wana, il y a des parents qui ont consulté les féticheurs. Il y a des gens qui ont consulté les féticheurs. Alors, on a Kotiaka Likonanda Kwanganga, ils ont déjà pas un témoin involontaire, Oyo, et comme conséquence, c'est belé dans Katia Mabota. Mabota belé Kangama Lelo pour Nabilo Kouana. Et tant que Moutouake Panganga, Kuluka, Ndekwaza Wapi. Parce que par la bombe de Kinganga, Aza voyant. Et pourquoi Batobazo Kimela Banganga pour Nakokinde Kuluka? Parce qu'en réalité, nous avons tendance à limiter Nguyana Zabe. Nous avons tendance à minimiser Badon. Bien aimé, on peut enseigner, on peut prêcher. Et nous devons savoir que Christ n'a qu'à un ministère, à Tambola, il y a des preuves surnaturelles. À Tambola, il y a des preuves surnaturelles en action. À côté Lazare à Koufi, à l'objet Lazare sort et Lazare abimaki. Mais avant que Lazare abima allait là kinano. Cela veut dire elonginaye koma ki mapata, maya misunaye zala ki maya mbula, Lazare na kacha mabele izalo kola mboma parce que mboma na sema mabele suki maya tangeli yango, il faut essayer quoi. Mais nous croyons que la Christ et puis que le Lazare sort, ça parlait de l'enlèvement. Les sons de la trompette, ils avaient même à Christ. Et vous allez remarquer avec moi, la preuve surnaturelle en action à Fongoli Bakoufi Miso, à Sekwesi Lazare, à Tamosi Bagakata. Mais il a aussi travaillé dans le domaine des preuves surnaturelles en parole et en voyage. C'est pourquoi, à Zokuta, na femme samaritaine par exemple, Moutalobela Yesu te kiazna mibali mitano.
Mais Christ est comme prophète et voyant à mon acquis déjà. Vous comprenez? Alors, capacité wana ya komona nzamba pesa biso. Seulement qu'il y a les hommes de Dieu, ma grâce qui c'est. Si toi tu n'as pas la grâce wana, ton wana ya komona, qu'on minimiser ba o bazomona te, parce que actuellement c'est comme si ministère prophétique est comme chaud, il y a massacre, il y a homme de Dieu belé. Mutu muswa ko le kazana grâce wana te ya komona ya kobikisa, il commence à s'attaquer dans le ministère prophétique. Il commence à s'attaquer dans ba don. Alors celui qui donne les dons c'est Dieu. Yango moni le fait que ba don wana ya komona, les hommes de Dieu n'exercent plus, ils ont poussé siko bato ki ba kepanga. Otangu mutu akepanganga pona koluka piste source ou solution, azomi fungula déjà porte oyo komemela eliwa. Donc okomona mutu akekoluka source ya problème na ye, après wana bato babandi kokufa. Pourquoi? Pourtant akepanganga wana amemi identité ya famille. Et nganga wana siko azu identité ya famille a communiquer dans le monde de ténèbres, dans le monde de l'esprit. Maintenant, les féticheurs là à question, jusqu'au esprit wana, tindi bango va contrôler la famille wana. Tango ba démon va contrôler la famille. Ba oboku tabango l'esprit faible, ba bandi kobo mabango, manjo le kisabango. C'est pour Dieu, même ici on le kilayo. On a problème le kilayo bi succédé. Il y a des hommes de Dieu biso toi na grâce. Benga biso. Toko sunga facilement. Donc la question même et l'autre est bon qui est à place telle. Donc la question que non problème aujourd'hui c'est problème tel. Le don de la prophétie est biblique. Au moment après ces actions que papa nous avons en place là. Vous bien en Afrique précisément en RDC nous sommes des Bantous, des Africains. Tous en moi qui était moi pour na montagne qui mélange des armes passe. Oui. Pour moi peut-être des comment vous savez que le Konanda mais en effet on vérifier montagne qui a été. Oui. Souvent c'est décidé biso nyonso to kita repanga. Oui. Oya koboya eza lokola ke yo ni mpe de lokwana. Donc mutu nyonso aza obligé fois koma kaka epa ya nganga wana. Si qu'on avait prévoir eza mapeto eza malade. Je voulais dire une chose. Na domaine nyonso ya bi. Mabe ata soki aza na 1000 personnes, 10 000 personnes. Yo kozala côté ya mabe te poise na bato ebele. Mais même soki vérité eza kana mutu moko et que mabe azna 10 000 personnes. Tami otika na vérité ou azaka na moto moko ke kokangama na mabe oyo ezna 10 000 personnes. Parce que quand tu pars consulter les féticheurs, parce que bato balobi to kangama. D'abord allez voir les féticheurs Bible boy. Cela veut dire c'est un péché et le salaire du péché c'est la mort. Est-ce que yo kotika la côté wana po bato balobi ou bien kotika la côté ya parole. Tami au taxenga ndoki, au taxenga moyibi, au lobelanga tout ce que tu peux me dire. Au lait que na brossé le konanga nanda kwanganga, na ke kusala ba parte parce que kotia le konanga bonganga d'abord on mis salé li parte, non seulement mis salé li parte, on mis tongeli pe hôtel oyo ko servir kabino na kacha liboti. OK, so na la dio bien c'est que dès que ça vous tema pour la porte yanganga, c'est déjà on li ba porte d'entrée. On sait d'abord alliance naïe. Et deuxièmement, on mis tongeli pe hôtel. Ba hôtel maléfique, hôtel wana eko détruire lobby. Osomona, yango komona mabota ebele lelo, tango balobeli ke non libota wana is na lien en famille. Lien en famille ça dit quoi? Et ça va parte banganga, o bakoko bakimela, o baboti bakimela. Osomona, et tala conséquence ya bakoko baboti nyonso batusu bakimela nganga. Okomona kisima na kati ya famille, ezina bana o babota maka, meto ebeba, meto etambola. Ezina baba na o bazubotami, di ezo simbate. Avec beaucoup de conséquences. C'est pour dire quoi? Si on se retrouvait dans problème à Bongo, dans situation à Bongo, dans difficulté à Bongo, on est à Kokimelanda Kwangaga, nous sommes là, nous allons vous aider. Si il faut au Mona, Nzambe à la Kisaka, dans le domaine prophétique, moi je me rappelle, nous sommes dans papa Rabiso Aïtinabal, pour qu'on vende à Boé. A dit que non, dans 10 minutes, mon hôtel est à Kobimela, à la Tiboui. Tango à Koya, à Kolobabo. Et tango Moutouana à Koya, Kakabongo. Beaucoup de Vandaboué, a dit que nous n'avons pas l'andako à Walelo. Na Boutou Bandoki Bakoya à 16. Papa, beaucoup là na Boutou, même si nous avons les canazans de la Zikida. Et que Bino, nous avons Matongi ou na
na Christ roi nguya oyo eza na ndako wana ekobenda ndoki wana tshikuna mais avant tout alakisi bino na ozomona ce sont des miracles des choses oyo esalemi et puis toujours continuer kobika yango tilelo seulement ki bato nde bana tendance ya kominimize nguya na nzambe ya kolimite Christ. Christ aza capable na nyonso ya komona ya kofungola alobi Nathanaël tango ozalaki na se ya nzete namonaki yo mais ntango natele azalaki na se ya nzete azalaki ye moko Christ azalaki wana te mais alobi namonaki yo non seulement ça Gehazi azokezwa mbongo ya Namani azozonga Elisa tuni ye Gehazi d'où viens-tu alobi mosali na otika quelque part ah Elisa dit non molimo nanga ezalaki na yo tango ozozwa mbongo ya Namani. Mona, cela veut dire il y a des nyonswana, il y a des dimensions. Donc domaine spirituel, il y a des dimensions belé. Ce qui est important pour toi ensemble, bah aux macamonda mon Dieu qu'il y a histoire. Hein, bon d'une manière superficielle, d'une manière charnelle, mais la spiritualité existe. Nzamba la kisaka, nzamba fungola. Les prêtres d'année sur ce problème à bongo, au bongi sambongo, muselo como kosongolo pakala, ozolo ka cause, ozolo ka source, benga sokolandela yo. D'abord, d'ailleurs, pour nous conclure avant que nous commencions à témoigner, vous savez, Motunyon Soko ya Kobenga yo, bisu yolo kwa Mosala Nzambe, a posé au Kanaï. Mosala Nzambe a malam, avant bon de la pona Motuana, après bisa Motuana qui tike langatan, na bon de la na Nzambe. Nzambe pe ala kisanga. Pourquoi? Parce que ceux qui ont bandi kolande la moto, sans que mon a soumis un problème naïe, ils ont comparativement à un médecin aux de la malade sans qu'on examiner, sans qu'on l'excès dans le labo. Il faut moto à l'écart dans le labo. Ce que nous faisons là, l'exercice là, la consultation prophétique, c'est ça les labos où ils ont permettre de découvrir pour tous les hôtels. Nga na comme des fois, par exemple, au Sobenganga, deux personnes à numéro de téléphone. Au Sobenganga, les bisous, aussi na famille telle. On a un problème tel. Mais il y a des gens qui nous taxent le coup là, magicien, petit wana, simba, wana boui. Mais tout simba Christ, pour la lobby, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Je ne vous flatte pas. Naksangani, dans l'église à Mounene, l'église presque partout, car le rôle a Seka Awa. Qu'est-ce qui a attiré tous ces gens-là? Nguya na Nzambe ozomona nguya na Nzambe donc onction ya komona ya prophétiser ya opérer miracle ya délivrance eza alitomba na kati ya ministère soki mutu akoki kotia sango malamu mais soki azana ba dimension spirituelle wana te aza on dirait mutu kasi kizangi bapili batiango likolo ya libangi etambola te. Amen. Que Dieu bénisse. Merci. TV za radio te za radio te to pesa maliba na ngamba ya kona biso pesa maliba na ngamba ya kona biso to eba nini pe oyo amebiso na plateau akomi pe awa ndenge nini comme TV za radio te to yoka ye moko ame te biso aisa biso uti umona pe ni seye sala plateau na biso merci à bonjour. Bonjour. Comment on a une fête internationale? Comment on a ici en Naomi? Ça, on a aussi le plus beau matin en volume parce qu'il faut des importants. Comment on a une? Comment on a ici en Naomi? Ici en Naomi, et 25 na plateau de biso. Bon, il y a une na plateau na bino. Tozaki na papa na biso aza en vie. Il y a un moment donné à voyager qui, quand on voyageait qui, avant abandonner qui sunga biso. Mais pour arriver à sunga biso fouté, ayo kana raté numéro ne le karaté et là on monte l'accepter que aza en vie. Et là on monte que l'accepter que aza en vie. Je me tous la bandi boy, tiens monte devant l'année le pan mon con, tiens c'est fora. A bengingai, à chaque fois invité à l'église na bango. Nalingana ko kende te je mtesi ngabia yo ngana invite ko l'église so lingo kende te lolo to kende église vu que pe nazaki pe na volonté o kende église na bango na sukoli wana pe to ke église ko koma to komi na église boye
ba protocole bazi batenga liboso ezaki heure ya prédication tant que comme une église apôtre na bango tant na vandi apôtre tant amoni ngamba moko abandi moko ko prophétiser pour na vie na nga tant abandi koloba bongo makambo o apôtre abandi koloba ezaki oyo eza ko se passer et pas na ngai apôtre tant abandi koloba bongo alobi tant asisi koloba après bisi ngai na pesi yo une semaine o na pesi yo wana omona ba porte kofungwama esukaki wana pete une semaine tant ekoki camarade ya papa na biso jour mosusu ayeka na ndako o nazoluka yo na ye ngayo papa na bino atindi ngai abengi ngai na numéro inconnue ntango abengi na numéro inconnue wana apase nga papa tobandi kosolola tosololi mpe papa azalaki na esengo ntango ayoki vo na ngai azosepela nasuka ntango tosisi kosolola wana après ayoyebisa nga naza na esengo makasi nga mpe na esengo papa nga mpe naza na esengo makasi démarche mpo na ngai mpe nalanda ye esika azali donc napamboli nzambe parce que soki ser wana memenga na prière na bango te mosu mpe makambo elingi esalama boye te mais eza kaka volonté ya nzambe nde alingi esalama boye donc en tout cas vraiment nakumisi mpenza nzambe donc koyeba nzela nzambe eza malamu bino baye bozolandanga soki ndinga invito na église ozala na badoute te mosu mpe problème ozala nango ozwa solution na église na bango ezaka te tona mpo ozwa solution fo ozalaka na église oyo ozala nango te kozala mpoki église mosusu mpe boye mpe ozwi solution donc napamboli mpenza nzambe tu na débit ya mwa oyo tookota nga il faut na voyager oui ezalaki apôtre César oui ezalaki papa ndenge asala banebele ayoka na biso te mais grâce à la présence mikolo wana nde ezalaki jour na yo mpe orécupère oyo eza vie ya papa na yo donc ezalaki kaka jour wana nde nzambe ka alingaki naki prière wana nde apôtre César aprophétisaki mpo na nga vraiment eza baproblème ebele ozokomela biso ozobenga biso jour et nuit peut-être olalaka te mpe baproblème oza na kose passe eza vraiment très difficile par rapport kote bandeko mosusu benga na numéro oyo omoni bakomi invité okoyamba apôtre César mpe poser baproblème na yo je crois que nzambe oyo azosala bandeko bazwa kotémoigner akosala mpe lolenge monda yo mpe okotémoigner loboko ya nzambe mpe okovivre monene na nzambe na bomoi na yo merci na bafidèle internet nyonso ozwaki ta ya koconsume biso merci bino bozolanda biso merci mpe bino bopartageaka émission oyo mpe bosabonaka jour et nuit nzambe wana apambola bino nzambe wana azala toujours na bino apesa bino oyo eza posa motema na bino nzambe akokisa babesoin na bino mpona apesa bino mpe susu makasi ya kolanda émission oyo nasengi na yo fidèle internet nyonso ozolanda émission oyo partage yango commenter yango mpe kobosana te ya koklike na cloche ya notification so eza mpona mbala liboso enfin ke émission na biso oyeba kokóma toujours liboso ya ndako na bino papa César na kotikela yo maloba oyeba koexplike susu bana na nzambe oyeba koinvite bango mpe nini bakoki kosala mpona koya pembeni na yo merci. Merci beaucoup vraiment Nzamba Pambola yo ozolanda biso la sœur était venue parce que ba invité qui na moto à côté biso na église Christ revient awana na Kinshasa et tangoye Nzamba mama ki biso na molimo on a prophétisé pour lui na domaine prophétique na travail kamengi na consultation prophétique et na exercice prophétique consultation prophétique ezatanga nazo tuna yo expliquer nga vina yo mais exercice nana besoin te o expliquer biso mais ezatanga to continue na profondeur ya makambo ndenge nzamba kolakisa biso oko tuna église yango eza wapi tosna limité Forgeron première limité quartier Forgeron direction Air Congo avenue Malundu numéro 3 toza na première illimitée, quartier Forgeron, direction Air Congo, avenue Malundu, numéro 3. Tout ça, la Kawana, le cola depuis jeudi, il y a lobby, tout bandaki séminaire, mon nez, c'est la récupération de 16h à 19h. Vraiment, il y a la décidé. Aux Hollandais, Libanda, Yamboka, aux na Europe, na États-Unis, na Océanie, aux
na Asie na bakwa nyonso ya Afrique to na intérieur ya RDC. Numéro ezawana benga biso na plus de 143 84 055 33 51 plus 143 84 055 33 51. Okoloba ki na consulta ba serviteur ebele. D'abord chaque serviteur a sa grâce et ceux qui ba faux dollars ezali ba vrai dollar paye ezali. Il y a encore des hommes de Dieu crédibles et sérieux qui continuent à garder leurs relations, leur communion, leur alliance avec Christ. Nzambe apambola biso.